La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela que nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tout le 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Xile Botelwa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous. Nous sommes là et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta. Tolobela nanu likambu oyo ya décor. Bande onanga, nazwi ba message ebele, ba commentaire ebele pour na likambu ya décor. À un moment donné, tout kozala ba hypocrite. Nga lo bango, nga zaka hypocrite te. Nga nazaka hypocrite te. Bande ko bo komela nga ba message, bande ko bo benga, bande ko bo tia ba commentaire. Na makambo to tia ki po na décor. Na émission o to sala ki po na décor. Bolinga kozala ba hypocrite te. Bomoni na vie kozala hypocrite eza mabe. Kozala hypocrite eza kitoko te. Nga na yaka liboso na bio nazaka hypocrite te. Nga na lobaka o nga na omona, o nga na yebi yango nde na yaka oloba. Na dossier ya décor, nga naza Belleville te. Nga naza décor te. Mais na makambo nyonso eleki entre décor na Belleville. D'après lino bolingi toloba nini? Biso nyonso toyebi ndenge décor azalaki na Belleville. Biso nyonso toyebi ndenge décor azalaki na famille Libota. Biso nyonso toyebi. Alors, tant que moutesi a pesi position na ye, bande konga na comprendre bino te, ndeni boye ko tombokela nga na émission na sala ki po na décor. Ndeni boye ko tombokela ngai, ndenge nini boye ko tiela nga ba commentaire mabe, ndeni bozo benga nga bo tindela nga ba audio mabe. Toza batuko, to tiko lakisa ki hypocrisie. Na makambo elekeli entre Belleville na décor. Toyebi décor ndenga zalaki epa ya Belleville. Toyebi décor ndozaki kosala ba video zo kumisa Belleville. Toyebi ndenge Belleville bande décor bande koloba ye Belleville ou rien. Toyebi ndenge décor asa na loba toujours muto ayela biso cria ah mama na réseaux sociaux eza décor. Biso nyonso toyebi yango. Nani abosani décor? Si ko décor avanda alali alamuki ye moko alongwe. Et puis kolongwa ya décor ezate ke alongwe kaka kei avandi na ye soki pa longwa ki kolongwa na ye eye na banungu na réseaux sociaux ke non décor ba pesa ki Belleville apesi ye poison pour que atie la Jérémie. Tozongi saka histoire ango. Atako tubabi Belleville waza na motema. Atako babi Belleville babota ketan baboti Yesu. Atako babi Belleville waza so na motema soki ndeni. Non. Tulingo za ba hypocrite pourquoi? Poni bosa la ki hypocrisie na affaire o. Poni bosa la ki hypocrisie ya makasi na affaire a décor na Belleville. Nga na yaki na émission te, nga te muna yaki ko fonde likambo mena tiela ki bino live ya décor. Et si ka décor azolo bapo na Belleville. Na tiela bino live wana awa. Tangu décor alobi, o alinga tala nga retrouver moi sur Belleville, ce qui sur Belleville TV, ce qui chez Belleville TV. Ezaki ka awa. Live wana utosale ma pas même une semaine. O aza posa landa live na kita na émission na ngana na olekika moi 2 to 3 émissions mon émission à décor ezano mona live ya décor. Siko soki nga na ye na sali émission ba famille Libota ba commenter ba lobi que non décor na famille Libota te. Place nanga place ya nezawapi. Tozaka ba hypocrite te. Ezate ke o bino ba chroniqueur nde bozo kabola ba comédien. Tango décor akende ko pesa matière na ba chroniqueur ya SB. Pona loba ke non Belleville nani Belleville apesa ki e poison pour atie la Jérémie. Tango Jérémie abimaki po ya koloba ke non ba uti ko rater kutu na poison po likambange salemaki tiko tak.
likambo yango esalemaki tiko tak Jérémie abimi alobi après matière ekobima na réseaux sociaux ke décor bapesi eloko boye epai ya Belleville po aya kotie mais eza kombo ya mutu nde babebisaki wana te eza kombo ya mutu nde babebisaki wana pourquoi famille Libota ezoboya décor parce que soki décor ayaki tangu décor makambo ebimaki na réseaux sociaux tangu banungunungu ebimaki na réseaux sociaux si réellement que décor alobaki bongo te que décor apesaki matière wana na bato internet te matière wana ye te mutu apesaki yango décor alinga abima alobi likambo elongwe mbala moko mais soki likambo ebendaki ba échelon ebele po décor avandaki kimia siko Belleville yango aza nyama azaka makila te na nzoto ayoka capacité alekamba moko ndenge décor aye koloba retrouvez-moi chez Bellard siko lingo talanga bato lokwa ba Belleville basa kaka ndenga aye kokumisa ye bongo après famille Libota ngo bandimi na bango pe na pete décor azonga na famille Libota na ebite pasi place wana ezapi émission na nga na salaki wana esali bino pasi na ndenge nini bandeko bozolo bake yondo kaboli ba comédien yondo kaboli décor na Belleville nga na ko kabola décor na Belleville tangu décor ayiki koloba Belleville apesa ki eloko nga na otozaki nga na otozalaki tangu bayaki ko sali réputation ya Belleville na réseaux sociaux pour réputation ya belande bebaki ya décor ebebete ya décor ebeba ete na yebisaka bino bomona théâtre muto bampoisonaka ya solo na monde ya théâtre ezaka dingizwa yo bakomédien nyonso bayaka batielaki nga kutu poison batielaki nga kutu eloko mabe naliaki biloko mabe c'est faux et archi faux muto tomona quand même bomoni tina ba symptômes bomoni na ndenga komi bomoni na ndenge ezaki ka dingizwa yo o tomona peno otali avant otali après olobi non batieli ye penza à part wana comédien ni bola kisanga comédien ni o bomoni na ba vidéo o balakisa bino ba vidéo ke batielaki ekutelo kama beta ndenga komi comédien ni mais Jérémie abima aye na réseaux sociaux Jérémie alobango ke batieli eloko mabe ke ali eloko mabe batindaki kutu mutu bwe après makambo ya décor ekoya siko bolingi décor azonga na famille Libota ka na facilité bwe bolingi ka famille Libota décor azonga ka na facilité bwe bayamba décor kana pete boye bayamba décor azonga kana pete boye décor azongi na décor azongi likolobela Belleville non décor akolobela Belleville te décor akoloba kombo Belleville te tamba finga ki Belleville pona makambo décor alobaki décor ayaki olobate biso to panza théâtre te ngaloba toujours bato balanda Ursule Botelwa TV bayebi bato balandaka biso bato balandaka chaîne nanga bayebi nga na kabolaka te nga na ya kopesa conseil nasalaka analyse selon nga nasalaka analyse te pona kotela o naloba boye nga napesaka toujours conseil na bacomédien bato bayebi nga bayebi mais na affaire o ndeko na nga ata yo mutu ozodeklare yo mutu ozolobake no bino bokabola yebisanga ozalaki na mutu mobe bozalaki na ye ensemble nazwa ta exemple na yo moko sala lokola teke eza Belleville sala siko lokola eza yo toke nango siko bongo sala siko lokola eza yo ozalaki na mutu moko bien bovanda na mutu moko bien bowelela eloko te mais sibitimaka bwe mutu wana alashe yo atiki yo ake kosangana na bato bolobanaka te ake sangana na bayini na yo bato bayina yo bato bakoma obwakelo ba jeton eko sangana oye ake sangana na bango mbala moko ba matière ekomi kobima internet mwamba balobi ke yondo pesa ki eloko mabe ake kotiela mutu wana nde ya boyi na ye yango akomi kokesangana na mutu wana ndeko nanga yebisanga eske esiko zali zala sincère na motema malamu eske esiko zali ozana kimia osepela so lelo mutu wana lobi azonga na vie na yo osepela ka dans le pamba kabwe tala botiko komelanga ba n'importe quoi botiko komelanga ba n'importe quoi
mutakaboli si nani belvina décor azate. Eza que famille libota elingite par rapport ya comportement ya décor par rapport ce qui décor aza pour ça zonga na famille libota décor faut senga ale kanate va sengi puis moment na ba fan bazala banani ba fan pe ba batuti ba fan pe ba batu ba fan balanda bino sa ba fan ba fan bino bozala te ba fan nde ba osala bozala. Décor fois l'équipe a sengi pe bolimbisi ba fan en tout cas ba famille bota bolimbisa na ba nungu boyoka ki na ba oyeleka ki en tout cas bolimbisa ezaki ka passer et sili elongola décor eloko te naloba toujours nayaka toujours koyebisa bino bamakambo ebele oyo ekoma na réseaux sociaux lelo badiscussion ebele to mpe bacomportement ebele oyo ekoma na réseaux sociaux bamanquement ebele oyo ekoma na réseaux sociaux ezalaka grâce na bango mo bacomédien eza grâce na bango moko bacomédien lelo boya koblame biso po tolobe likambo ya décor po tolobi retour à décor na famille libota po décor asali live alobi kazo bientôt ozonga na famille libota po décor asali boye ko blâmer biso non soki décor alongwaki na famille libota na ndenge moko ya calme ke alongwe na ye soit alongwe te ke po a manifester na batu ki alongwe mais apemi kaka ndenge zaka to mona Davinat. Tout le monde est Davina zaki na congé. Combien de films au Davina tourné? Davina zaki na congé. Ape maki. Ba nungu bande koloba ma déjà batu ba komi o Davina zomona na te o Davina boy. Mais Davina azwa ki congé ape maki pourquoi parce que a travaillé ki pe moi mingi. Azwa ki tana ya kopema. D'ailleurs ba film nyoso sika o bo mona ke film o totala o e banda d'ailleurs ba tie making of nango lelo to mona Davina na kati. To mona Davina na kati. Ba comédien bango moko bazoye bako gérer rando na bango te bango moko baza wana soki likambu baye nango na réseaux sociaux ba mi peseli déjà position ale soki ye moko comédien mi pesi position bango moko ba mi pesi déjà position biso tango toya na réseaux sociaux boza posa to lobani imagine Moutazaki na SB apesi déjà position alongwe SB alongwe apesi position komo ya na ngamba Belleville komo ya na ngamba Belleville lelo soka libazonga na SB nde kuna ba oyamba ye na facilité non ba oboya kaka po on sait jamais lelo décor soka zongi na ba film ya Belleville mutazo boya ne zonga na ba film ya Belleville ezate ke hôtel zonga na ba film teza par rapport ya oye asalaki comportement oye alakisaki comportement oye moko afishaki yango de salike famille bota eboya ye d'autre part ba omona pe ndeni ni ya kenda kitanga kei abimaki na likamba poison ke yo ba pesi eloko achela mutu ba boyi na ye siko kozonga na yazungi abosana ke eloko azongeli nini est-ce que tangu batu bazo commenter na ba vidéo ke boda si to remplacer si to zwa boda et si to zwa bodi na boda effectivement boda o jouer kitoko il y a des fois ba comédien ba kanisa soko zana mutu oyo na longwa na ngana kende au lukanga mais yeba ke tangu yo longo kei ba remplacer mutu mobwe o leka yo to peut-être o akozala kaka lokola yo. Est-ce que ton dimaki lelo na Belleville toromona ba bobo toromona ba body toromona ba Whitfield suki Whitfield ton dimaki yango mais lelo ba comédien bango moko bazo potanaka bazo bebisanaka ba relation bango moko bazo bomaka ba relation na bango moko bazo bebisaka personnalité na bango voilà bango moko bazo bomaka personnalité na bango
Toyoki likama mama Kalunga, likama mama Kalunga na décor, toyoka ngona munoko nani. Est-ce que bomoni mama Kalunga leki na TV aya ko expliquer bino en tout cas bomona Jekoko bomona décor te na Jekoko na Shekoko pardon. Bomona décor te na Shekoko ya turoyo na Shekoko bomona décor te. Est-ce que bomoni mama Kalunga yaki ko expliquer ngo? A expliquer ngo te. Tonga vana na biso peka to moni pe décor te to mituni ah pourquoi décor a joué te ah ok c'est que bâti était mais décor à chaque fois que décor a ça la live à chaque fois que décor a ça la live a lobela toujours likambango à chaque fois que décor a ça la live na ye so ba tu poser question à Jekoko a lobela toujours qu'il y a beaucoup tika la komona nga lisusu na Jekoko na Jekoko te en tout cas na saison 4 na zate na saison boyepe na zate on peut c'est déjà position mais na place mama Kalunga za soka yoki yango ata boza na ba conflit ata boza na ba mésattente ata bozo yoka na te est-ce que mama Kalunga esika o yaza soka yoki yango aozala na esengo aozala na esengo te. Naloba toujours la famille est sacrée. Nde ba comédien bazaka bongo bakutanaka chaque jour koleka même na ba famille na bango. Dans ba sala relation moko o ba koma déjà famille. Po ba kutana chaque jour koleka ba famille na bango. Le linge sale c'est là va famille. So besoin na problème na mama Kalunga. Azapel sous-marraine à part non na théâtre azapel sous-marraine na yo mama na yo. Oya na TVT pour yalo ba directement na kozala te même na Shekoko na siko les jours oyo décor akozonga na Shekoko est-ce que akozonga aya ko expliquer ba fa na ye bomoni tina na lobaki yango pona boye en tout cas tout oyo ngayo na zongi est-ce que ozonga pas salango a salango te. Boyebi combien de personnes ont commenté na ba vidéo wana ke na otala na ngali sous Shekoko te poso na bande ko tala ngona bande ko tala ngoka pona yo ah ndengo longwe be na otala na ngoli sute ah ndengo longwe okitiseli muninga visibilité okitiseli muninga visibilité toloba te so tolobi boye ko commenter le biso toza mabe so tolobi boye omona lokwa biso nde to oboma musala or bango moko bazo boma musala. Comédien, ba fan bazara ba songi. Tala, fan aza songi, fan aza mbela minu mibale, fan aza muto akoyo ko balukela opa balukeli yo. Abosa ni pe kabanda ko linga yo. Ba fan de bomo na bango wana. Siko iloko bomaka ba comédien, so rappelé si live na TikTok. A Monica komi na 3000, 2000, 5000 personnes ba Holanda e. Abandi ko tout ba bordir, abandi ko memango na bouli ya rando. Nde iloko bomaka ba comédien. Muto ayeli biso likama mama to tikala koyeba teke mama Kalunga na décor bana ba problème to yeba ngotango décor alobi yango ale loto décor alinga zonga kuna mama Kalunga accepter na facilité mama Kalunga a accepter na facilité ndebo olinga ke non Belvia accepter kaka bino pe botika ko sala ba émission eza makambu na bango baza ba comédie makamba banani ce que ça makambu na bango ba comédien pona nini ba pesa ki matière et pas ba matière et pas ba chroniqueur ce que ça makambu na bango ba comédien pona nini décor na Jérémy Bandé ko boa kelaka Bellevue ba jeton c'est clair pona nini muto alingi yo te akesanga na banguna na yo avandi kuna tant babatan ebele abandonné yo nanu après muto na lobi kete na komi siko près na zonga koto non biso to yaka ngana yaka hotelemela rando ya sila na Bellevue ngana lobango ke un jour nzamba sunga sila na Bellevue ba yoka na comme ça ba comédien oyo o ba créer ba trouble o ba timona o ba kotela nda kwa nganga po ba comédien bele ba kotela rando ya Bellevue na sila o nda kwa nganga ba comédien ko zomona ba kotela rando ya Bellevue na sila nda kwa nganga. Alors nga pe pona nga na sepelaka un jour ba yokana un jour soki sila na Bellevue ba yokani comme ça totala ma Teresa comme ça totala nani totala ya Gabi comme ça totala Ibutu comme ça totala na ba comédien wana o ba ya déjà ko finga Bellevue na TV pona famille bota na moni comédien te o aleka finga sila na TV fingi na moni te
comédien oyo afinga pena sila na kombo na yo tanga kombo na yo azofinga nde Maria Teresa asalaka nde ya Gabi ayaka oloba yo Belleville yo osali mabe obeti mabe namona na nte pour vous dire que non ba comédien nde bango na bango ba okreaka rando na baninga na bango imagine basali théâtre moko bango nyonso ya Gabi apesi le meilleur na ye, Thérèse apesi le meilleur na ye, Sylla apesi le meilleur na ye, Belleville apesi le meilleur na ye, Ursule Péchang apesi le meilleur na ye, Dino apesi le meilleur na ye, et ozala ndeni. Mais lelo ba créa ba rando, surtout ba comédien o ba bimate, o ba renyate. Ba o bazwa tatan ya osala groupe à théâtre te. Ba o basala ba groupe à théâtre suka na ba répétition quartier. Ata na TV ba lekate. Bangonde ba vandela rando asila na Belleville. Bangonde ba tia kanda. Bangonde ba kota ngo pela po ba yebike te. Photo kota, photo finga ka po ba pesa biso poste to joua kaka. Bino moko ba comédien. Mais bolingi te batu ba loba po nango. Bo bando bongisa no bino moko. Bo bando bongisa biso pe to bongisa. Combien de comédiens au ba benga kapona opesa matière ya baninga na bango. Combien de comédiens terrain wana bomona e malamu te. Boya ko kondana ba chroniqueur te boya ko kondana ba tout te ba comédien bango moko nanu. Combien de comédiens au ba benga ba pesa ba matière ya baninga. Combien de comédiens ayoki ka likambo moka muninga bengi apesi matière abengi aye koloba. Si to mona boyaka oloba Maria Teresa ayaka kopelisa moto na makambo ya Naomi Lokwa na Michu. Boyebi ba matière ano se bima wapi? E koma o ba pesi mamu matière, o ba lobi boy, o ba zongisi boy, o Michu alobi asola na ba chroniqueur te, o Michu boy. Pour laksa bino ke ba comédien belé ba mitema mabe. Ba comédien belé ba mitema mabe. Alors ba comédien o ba célèbre le quoi ba Sylla, le quoi ba Belleville, le quoi ba Dinana, ba tout mo boye ba salaka attention, surtout Belleville. Aza mutu mo ba salaka attention. Ce qui mutaza ki pembe na yo alongo pembe na kei. Ce ka linga zonga, zala vraiment donc zala na bokebi mi bangisa. Mi bangisa po ebite mutu wana zongi pene na o na bit na eza nini. O ebite mutu wana zongi pene na o na projet nini. Projet na eza nini. Azonga pene na o na ndenge moko ya malamu. To projet na eza enchaîné yo. Tomona ango. Omitunye moko projet na eza nini. Batulokwa ba Belleville na lobango Belleville azala simple. Belleville uchoke de Dubai Tia ke Dubai tia zongi. Est-ce que bomoni partout na réseaux sociaux azana Dubai, Belleville azana Dubai, ba séjour malamu, bomoni yango na réseaux sociaux. Bomoni yango. Mais à ke Dubai tia zongi azalaka simple. Okoye bateke asali boye azongi matalana e a domaine nete. Matalana est un domaine na été. Elle est très simple. Parce que muto abongo. Tant que tout le que non, ma bémo reza liboso. Batuba lobate. Mutatinda ki décor asala live lo ba mamba Belleville aza. So décor asala live lo ba mamba Belleville te bolinga bo muna batu pe balinga ba yo lobate. Mais ce qui batu bazoya koloba yango c'est parce que décor aloba ki maloba ya Belleville na kati tandis que famille bota mobimbe yebi que décor ici à Longwa, décor ici à Kenda. Nga loba yango lelo kutu malgré baboya ka papa Alain hypocrite, papa Laza boy. Maintenant toyo kite likambu ebimi ke papa Alain lobi boy, papa Alain lobi boy. Wala non toyo ki yango te. Na ebite so binyo boyoka menga na yoki na mte. Ke papa Alain lobi boy po na Belleville, papa Alain lobi basala ki boye, papa toyoka awa Teresa bima lo baba odio ezali na koloba. Papa Alain kuta yebisa ki Teresa boye mais ti lelo odio ebimite. Si lelo voice moko te toyoki na réseaux sociaux, si lelo vidéo moko to monite, si lelo maloba moko toyoki te. Mais il y a décor quand même. Ba malobe bimi.
Bamaloba ngo pe ezala ta maloba moko teke eloba minyango ka esili, mais eza bamaloba moko ça pique directement. Bamaloba moko ya somo ya kobanga ke o apesaki eloko mabe ke kotiela wana eza prison. Sikosaka tombaki peke no mutu moko ya mabe asali na ye mabe moko boye ale ekeka kana sima ke no Bellevue mutatindaki, Bellevue mutazongisaki, Bellevue mutasalaki, après bolinga Bellevue azonga relation na décor kada de pamba kabu. Non. Non, aza mutu faut pas mi bangisa. Ba famille bota ba lokwa ba famille na il faut pe ba banga. Il faut pe ba lobela. Donc c'est ça. Botika koya ko blamenga s'il vous plaît. Botika ko komelanga to ko tindelanga ba audio moko ya mabe. Botika ko lobananga mabe. Ngaite mutu na kaboli décor na Bellevue. Ngaite. Ngai pete mutu na hôtel mais la décor en tout cas ma Bellevue kozwa décor. Ce qui le bel a décidé que non te les linges sales c'est là va famille quand de balobaka. Azu décor azongsi no ba filmer. Gloire à Dieu. Et aux alamabete. Mais il faut yeba ke eko déranger bato belé. Pour bato belé bazaki déranger. Décor a kokai ko kendete. Décor a kokai ko kendete mais décor a kendaki. Bato ba se monka na Bellevue. Bato ba sakana na Bellevue pour décor a kendaki. Bato ba loba ba n'importe quoi. Mais ce qui lelo. Mais maman ozona eli kanisikete. Azaka mwana yanda kuna limbisi ya zonga. Ba limbisi ya zongiza mabete. Mais malgré bato bele ba osepela nango te, mais ozala mabete, mais botika koya okomela rabiso. Ke o bokaboli bosali bo. Bino botala ka debi ya likambu te, mais botala toujours suka ya likambu. Est-ce que boye ba maloba o ebimaka? Po ba accepter des corps na facilité? Est-ce que boye ba maloba o ebimaka? Boye ba maloba o eloba maka na réseaux sociaux? Maloba neza danger. Malobana mutako kote lango prison. Po malobana soki eloko mwa mabe komela ki les concernés o balobela ki. Et bon soki Bellevue asalaki crise na koyoka malobana appliquer crise a kangami. Maka le comment mabe komelie. Bongia bo lobande bo lobalelo te. Bongia bo lobande bo lobalelo te. Alors les linges sales c'est là va famille ceux qui ba accepter et uzanango mabete. Mais tosenga kana bela azalaka ekenge. Azala vraiment ekenge pona monde ba comédien mutamala mwana été. Mutamala mwana été. Bo ba vrai o ba boyebwe bana bangote. Donc so kozana batu mo boyebo lingani makasi bakanga mina yo ba travailler na yo zana bango bien. Zana bango bien pour on ne sait jamais. Bato bazoaka ko accuser baninga yende mutabomi théâtre yende mutumabe o ndabomi théâtre en réalité bangonde babomi musala théâtre. Bato bomonaka baoyaka o kutu mutumabe o penza yenda bomi théâtre en réalité bangonde wana babomi maboke. Bangonde babomi maboke. Mais bazo batama na sima ya kombo moko ke abomi théâtre abomi boye eza pasi minga en tout cas. Message na yaki nango yango wana liboso na bino famille libota bozala toujours soudé famille libota ba film sikezo banda déjà en tout cas 42 to sala 42 to yebi partager partout film anezo mona na egoza ya koyinda donc partager partout na Facebook na WhatsApp na Messenger karandenge to lobaka pona maramba décor na sil na mettre fin nango lelo en tout cas botiko komelanga na koya pe lisuko lobela yango te. Na mettre fin nango na ko yape lisu kolobela yango te botika ko komelanga ezaki avi nanga na pesa ki point de vie nanga pona likambo na po eloko décor a lobaki et pas ya ba voisin et sala ka bisonyo so pasi et sala kanga pasi na yoka kango pasi na motema to na sala ki émission na sala émission pona pesa point de vie nanga et a point de vie nanga ezaki soki eko dépendre nanga na osepelate décor azonga na famille bota. Non, c'est peut-être de quoi on a joué pas à Bellevue. Point de vie nanga. Ce qui est dépendre nanga. Mutu na mutu ana point de vie na yena makambo. Mutu muso amona kete babongisa ka bazonga ensemble. Mutu muso pa amona te babongisa ta kosa ki makambo mo weza ki makasi. O bakokai ko kangela ngo mutu. O mutalinga kote lango prison. Mutu muso pa amona o ezo dépendre na mutu na ndenge na ye. Mais si ça dépendait que de moi,
nalingi na permettre en côté. Mais malheureusement, et au dépendre na mutu na ndenge ne lope mabela ko loba OK na zongisi et dépendre kaka na ye. Alors merci beaucoup na balanja Irsil Bote la TV, nzamba lula pambola bino, muto koti na chaîne na biso, en tout cas zoa temps ya ko partager biso. Partagez na Facebook, partagez na WhatsApp et puis partagez biso na Messenger. Analoba toujours quand vous abonnez, activez toujours la cloche des notifications. Donc, activez la cloche de notification parce que cloche de notification de vous permettre yo prochainement tant que vous avez une analyse na biso olanda biso ici kanon sozala. J'espère que na pisa kibino mbotete na débit. En tout cas, bonjour, bonsoir, cela dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Ceux qui n'appellent pas bino tete na débit, n'appellent bino sikoyo, bonjour, bonsoir, yango dépendra na air oyo okolanda biso. Mes salutations na maman nanga Madeleine à Keita de mon cœur, mes salutations na maman nanga princesse Alégli à maman Yvonne, mes salutations na Marie-Jeanne Bolokwa, mes salutations na bandeko tout au bolandara biso, nzamba pambola bien tokutani à la prochaine occasion. S'il vous plaît, kokena j'aime nyangate, aimez la vidéo. Bye. La santé n'a pas de prix, la santé n'a pas de prix, c'est pour cela nous vous recommandons l'eau potable Achille Aqua. Déjà à Kinshasa, tous les 24 communes, Achille Aqua, l'eau potable est là. Les abonnés de la chaîne YouTube Ixile Boteloa, nous vous recommandons l'eau potable Maya Peto, Maya Kimia, Maya Bangelou. Senga Achille Aqua, partout où vous êtes, le numéro est là. Écrivez-nous, appelez-nous, contactez-nous, nous sommes là. Et la livraison à domicile, ça s'est fait avec beaucoup de sécurité. Achille Aqua, Maya Kimia, Yapeta.